fuda kala kongo mwana kongo tekela bakampuko yani bina manenu kugisungula idina mono kubwa me bahele ndidi kulia mevuilo mulivula la makaba isedia mevuilo mulivula la mazinga uno imwe makaba mazinga yenge keno bambute bayaya makesa mamo na kanisi ndenga batoto bakali de temps en temps mwana kongo yambo azwa liloba yesengila se présenter na yango na tosala présentation comme na ngaba ele ndidi mama nanga zali na clan ya makaba pe papa nanga zali na clan ya mazinga ngana zali makaba mazinga yenge keno bambuta na bayaya makesa nyonso bakombata nyonso solo solo na ba résistance nyonso solo solo na ba congolais oyo motema malamu oyo bazana posé ya libération mboka na kanisi na lobaki malongi engwando oleka de temps en temps na yango lelo la kanisi alaka kibino ke futu banda benana kinsemi la création ndenge bandela pona mutu na mutu ba ko yeba pena makambo ndenge zali na kanisi soki olingi kolanda video oyo tala na YouTube obeti Tony Manissa, Tony avec I Manissa avec double S pour mona pa ba video ezali ya mateya pe ba video mususu o tozali pona sensibilisation ba video tozali ko sala pona kotele misakaka bato pona makambo etali makambo ya mboka malongi ezali na kati lelo to kobanda penane to lobaki yambo mutu ayiba makambo nyonso fo a yeba na histoire na ye ndenge to lobaka otali na YouTube Tony Manissa ou bien otali na page ya Facebook Bahele Dintidi avec H Bahele avec H ou bien otali na site ya Tony non il y a parti la belle mais c'est parti la belle pas au mona ba vidéo pe ezali oyo nazali côté appel nazali ko sensibiliser côté les misape baninga oyo bazali na posa ya ko sunga mboka matondo na kanisi lelo mati ya lelo zali il faut to yeba création et salamandenge nini création ya solo solo pamba te o ezali ebandeli sko ya kinkuluki eto donc ebandeli ya histoire na biso tokobanda na création to kitima solo ndenge kitaki ti na mokolo lelo na kanisi mutu na mutu esengi ayeba pa iwapi ya uta azanani pe azali kokende wapi yambo oyeba masolo ya batu histoire ya batu esengeli oyeba nanu histoire na yo kianda ndu kwangeye muteka zaya kinkulu kya bankaka kiangeye kibeni kakuzeki yoko eliko lagisa bénéfice nini ya koyeba histoire ya batu mususu kasi ya yo moko yebite na kanisi lelo tokobanda na kinsemi ezali création kasi tango tolobaka basala mokili tata nzambe asala mokili nini tolobilaka tata nzambe asala mokili soki tokei na mokanda ya bapaya tokei na biblia balobi Dieu créa le monde. Dieu créa le monde. Les premiers jours, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour. Kasi, selon les grands initiés, nandenga bangudianganga, nandenga tata nzambe mpungutu lendo, nandenga ya akongo, nandenga mfumu wetu mwanda kongo, nandenga bakulu beto banunga tokoyeba sikoyo makambo yo elobelaki nini pe ezali kolobela nini kasi soko tokei na ndenga bukongo tozali na nza oyo tozokolobela tato tobaka mokili tozali na mokili oyo tofandaka tozali pe na mikili oyo biso tofandaka te mais ba être mususu bafandaka
soki tokei mokili oyo tozali kolobela awa ezali pinanza la terre te pamba te bato ebele bakanisaka ntango tata nzambe akelaki mokili oyo wana ezali neti makanisi na biso esukilaka wana kasi na makanisi ya tata nzambe ntango alobaka akokela mokili oyo yakelaka na ndenge ya bukongo la sagesse kongo la religion kongo ezali nzalowa oyo ya suka nzalowa elingi kolakisa nini eza système solaire elingi kolakisa nini ezali awa tozali na moi oyo tobengaka le soleil na bampinanza toza na bampinanza awa mpinanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sikoyo, le soleil otobengaka ngwentangu na bampinanza 12. Yango tobengi nzalowa. Sikoyo, tata nzambe mpungu adesidaki akreye nzalowa ya sika. Na yango, tango tozongi na mokanda ya bapaya, balobi les premiers jours, Dieu créa les cieux et la terre. Kasi nakososola mokolo wana tata nzambe akreaki likolo na sete. Pamba te na komona na biso likolo ezali likolo, la terre ezali mabele. Kasi soki tolobi totuna awa na Mercure oyo tobengi hangia na kikongo, pamba te awa ezali hangia na kikongo, awa ezali kazayu na kikongo, awa tozali na ntoto, awa tozali na kavita, awa tozali na kizaka, awa tozali na kimbenza, awa tozali na lukazi, awa tozali na neputo, awa tozali na nengilu, awa tozali na nukada, awa tozali na ntaswa, awa tozali na ngoswa. Donc hangia awa tozali na ngwentangu oyo tobengaka le soleil, awa tozali hangia, kazayu, ntoto, kavita, kizaka, kimbenza, lukazi, neputo, nengilu, nukada, ntaswa na ngoswa. 12 planètes. Vous avez le système solaire. Bon, le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, c'est Moko Liboso, Tatan Zamba Salaki, l'esprit et la matière. Pambate, oyo nyonso bozali komona, ezali nano esprit et latinzoto. Pambate, tango toyina nu awa na ngwentangu oyo tomonaka ezali matière wana ezali moto wana yango tobengi le soleil oyo tomonaka na misu, kasi esprit oyo elati nzoto wana ezali nembumba lowa. Donc nembumba lowa azali lokola architecte. Nembumba lowa azali lokola architecte oyo ye akosala na simbi bya kintsemi
Donc, bah, génie créateur. Pambate, yetango asalaki système solaire. Oyo, asalaki yango elongona 49 mahaba. Donc, avec 49 mahaba, mahaba est là ici, esprit supérieur, les esprits supérieurs. Pambate, tant que le premier jour, Dieu créé le ciel. Awa le ciel, où est le bilakawa, ils allaient les ciels étaient, parce que ils allaient dans 7 cieux. 7 cieux. 7 cieux, wana, ils allaient 7 couleurs. 7 couleurs, ils allaient na bolim ici. Tozali na 7 cieux, 7 cieux, au te benga kama Zulu Nsambodia, tozali na 7 couleurs, 7 couleurs, tozali na Mavitu Nsambodia, 7 portes, tozali na Bisimbi Nsambodia, Bisimbi Sambodia, tozali na Binkakasa Nsambodia, Binkakasa zali ba base solide Nsambodia, tozali na awa tozali na ndenge tolobi, tozali na Mazulu Nsambodia, tozali na Ntinta Nsambodia, 7 couleurs. Tozali na Mavitu Nsambodia, 7 portes. Tozali na Binkakasa Nsambodia, 7 bases. Tozali na Miningu Nsambodia, 7 sons. Tozali na awa ya suka, tozali na 7 tozali na 7 corps. Donc, ce côté 7 fois 7, et au plus 49. 7 cieux, 7 portes, 7 couleurs, 7 sons, 7 bases, 7 couleurs, 7 corps. Et puis c'est 49. Awa tu allez na 49 esprits supérieurs. Oba salesanakina ne mbumbaloa esprit oyo elata moito monaka. Donc esprit nzoto ya molimo ya moyi ezali ne mbumbaloa oyo ezali lokola architecte oyo basalaki na simbi bya kinseni basalaki système solaire oyo ya sika. Kasi tango balobi na biso ke mokolo ya mibale balobaki lumière ezala pe lumière ebimaki. Mais tango balobi le premier jour Dieu créa le ciel et la terre. La terre tango ezalaki, est-ce que moi ezalaki ou bien moi ezalaki te? Lumière ezalaki ou bien lumière ezalaki te? Kasi na bukongo toyekolaka la lumière c'est quoi? Otomonaka moi ezali nini? Tango moi oyo ezalaki nano esprit. Lumière pe ezalaki te na kati ya système solaire oyo. Pamba te système solaire pe ezalaki te. Kasi tango na décision ya Tata Nzambe oyo apesaki charge na nembumba loa ye wana nde akosala musala na place esengelaki quelque part dans le Mahanza. Mahanza ezali univers. Quelque part dans l'univers
Nembumba lowa Bolimbisi a décidé à ça là système solaire à Sika. Pas maintenant le système solaire est belé, ba galaxie bisanganza est belé. Kasi oya suka na décision ya Tata Nzambe a eu emplacement et Sika yé à cause le système solaire ya Sika. Na yango Nembumba lowa esprit et se manifesta qui na moto. Moto wana c'est la matière, kasi esprit et boti et se manifester. Na moto ya kosakana te. Moto wana oyo tomonaka moi eza moto moko kosakana te ya boule moko ya munene ya kosakana te ya moto ya couleur tundu. De couleur jaune. Moto wana yangonde e bandaki ko bimisa ba étincelle oto benga kan laku miatia e bandiki ko bimisa ba étincelle wana yangonde ekoya kozwa esika na esika na mahanza. Mahanza ezali univers. Na place oyo esengelaki système solaire ya Sikezala nde banlaku betensele wana ezo bima na moto ekoya kozwa bisika. Donc tangu hangia ebimi etensele na kati ya ngwentangu na kati ya moi kozwa esika ebandi kotourne yango tokoma na hangia boya komona awa laku wana etensele wana moto tangu moto ebimi nembumba lowa le créateur solaire yende tango se manifester abimisi nzoto na ye o ezali moto o ezali moi pa iwapi lumière nde bimi lumière tango ebimaki binanza moko ezate ne na kati ya moto betensele wana ekoya kobima yango nde ekoya kokoma bampinanza. Mpinanza ezali planète. Mpinanza ezali planète. Mpinanza tango ebimi ebimaki mbala moko mpinanza te kasi makongo elobeli biso nini mpinanza wana tango bimi laku ya tia ekoya kokinda elakisi et se transformer moto ebimi eye kozwa esika kasi tokolobela mingi mpinanza oyo tobengaka ntoto donc planète terre. Tango mpinanza euti awa na moto laku ya tia wana flamme etensele wana ebimi na moto ekoya kokinda ekomi mupepe. Tango ozokoma mupepe ekomi mai. Ekomi mai ekosuka mabele ale mai etikali likolo ya mabele. Donc soko tokena kikonde balkomi na makongo tia twakinda ekuma mupepe. Mupepe wakinda ekuma maza. Maza makinda ekuma ntoto. Ale mai wana etikali plake awa na mabele. Ale mpinanza oyo yango tobengi ntoto. Na yango bokoya komona tozali na 4 éléments fondamentaux: moto, mupepe, mai na ntoto. Tia twakinda ekuma mupepe, mupepe wakinda ekuma maza, maza wakinda ekuma ntoto. Transformation na transformation. Après
ba 12 mpinanza oyo ebimi ebandi kotourne ntango moko ekokwea ebandi kotourne ebandi kotourne me mpinanza oyo babeyi tobengi ntoto ntango yango ebandi kotourne ntango etourne autour ya yango moko oyo tozali na moi etourne autour ya yango moko nde esali mokolo moko ntango yango ekotourne autour du soleil tozali na 12 mois awa pe 12 période yango ntango etournaka na tour ya ye moko esali mokolo moko ntango etourne autour ya moi esalaka 300 etournaka 365 fois tour complet tobengi yango nde tobengaka na français translation rotation na translation kasi tour oyo nyonso esalaka batour ndenge moko te na yango oyo soki ezali système solaire nzalowa basalaki nzalowa ya sika kasi ntango basali nzalowa ya sika na kati yango ntango pamba te yango ezali moto yango ebimisa susu bambwetete wana oyo tomonaka bambwetete ezalaka musika ya kosakana te bambwetete sikoyo soko tozwi bambwetete na ba système solaire ezali esika moko te mbwetete nyonso na système solaire yango esali kisanganza kisanganza elakisi galaxie donc galaxie ezali système solaire na ba étoile nyonso tozali na 12 constellations donc 12 mabundu manziwa na ba constellation mususu ozali na mabundu manziwa te ozali na constellation ya zodiac te kasi nyonso wana yango esali kisanganza sikoyo kisanganza oyo biso tofandaka yango tobengaka nzila zombo oyo babengi na français la voie lactée nakanisi tango tolobi ke mabele oyo ntoto kasi tata nzambe ye asalaki système solaire na système solaire awa na hangia biso tofandaka na ntoto troisième mpinanza kasi awa pe na kazayu na Venus bato bafandaka kuna pamba te partout na baplanète nyonso bato bafandaka kuna kasi bato lokola biso te biso tozali komona ke bato lifo bazala lokola biso esika nyonso tata nzambe ya mpungu atia mabele na ye bato bafandaka kuna ndenge volonté na ye ezali tango ngwe ntango abimisa bampinanza abimisa bambwetete ya mazulu kasi awa batindelaka biso kiziunga mpinanza ezali ezali satellite de la terre oyo tobengaka mama ngonda tango bampinanza ebima bambwetete ebima mama ngonda kiziunga mpinanza ye atournaka autour de la terre satellite de la terre ye autaka na moi te pamba te ye azalaka kutu mukolo ya moi na sanza mukolo parce que avant nembumba loa a se transformer akoma moi mama ngonda zalaka déjà
tangu basali nzila zombo oyo mama ngonda babenda kaye quelque part na cosmos donc mulu yalungunulo azulu yentoto mulu yalungunulolo babenda mama ntoto yandi wakuma bonso kiziunga mpinanza makambo pinanza ya satellite wana to ya kurmo matoko yekola na kanisi to yeba pe musala nini sanze salaka mama ngonda autaka na ngwentango te na yango tango basali nzila zombo oyo mokili to lobelaka oyo basala biso to lobelaka mokili oyo biso to zali kofanda kasi ya des milliers de galaxies ba galaxie wana musu ndenge basala to yebite muta yebi makambo wana fumu mwanda nsemi kasi biso to kokende kuna te pamba te to lobela nanu oyo biso to fandaka makambo ya wana c'est pas la peine de le blanc passer de vendre la kuna te malamu to le blanc pas ina biso to fandaka sima to kokende kuna pona koyeba ke bato bafandaka awa na babisiko yo nyonso bokoya komona awa nde sikoyo pai biso tofandaka na mpinanza oyo tobengaka mtoto tozali na 3 sortes ya bato tango tozali kumbwetetaka kongo kwatuka mase nzembo tozali koyoka kumbwetetaka kongo kwatuka mase biso bapara na biso ya liboso bautaka nde na mbwetete ya kakongo pai wapi bango bayaka ti na mabele ya Ethiopie na mabele ya Ethiopie pai wapi koko na biso ya liboso babengaka ye nenzala mpandu na mwasi na ye mama nkenge lufuma kasi bango tango bayaka pona kolakisa ke bango baguti likolo bayaki tobengi bango bana bazulu ndenge biso tozali bana bazulu masemeto donc parents na biso bautaki na likolo nenzala mpandu na yaya nkenge lufuma. Deuxième sorte ya bato bazalaka oyo tolobaka pe tomona ke non Adam na Eva basalaka mabele bafuli wana basali na mabele. Deuxième sorte tobengaka bango bipoke mona. Bipoke mona. Donc bipoke ezali ba gene ya sika mona. Donc tozali na bana bazulu bato oyo bapara bauta likolo tozali na bipoke mona oyo basalemela awa tozali ya misato bivwamvwala. Bivwamvwala ezali ba retardateur bauta na ba planète mususu ba ye awa pona bakokota na mtemo wa kwelemvu. Bakokota na lumière éternelle awa na mabele. Donc tozali na bana bazulu, tozali na bipoke mona, tozali na bivwamvwala. Awa nde tofandaka boye. Donc étoile ya Kongo bato bauta kuna bayeko bota awa tozali na ba retardateur oyo tobengi bivwamvwala bauta na ba planète mususu pona kolakisa ke na ba planète oyo bato bavandaka kuna baye awa kobota ma awa bayeko na lumière éternelle. Donc tant que tozali kolobela création tozali kolobela création oyo ya galaxie oyo ya suka na lelo parce que peut-être tatazama pour ça ba galaxie de susu mbala sima. Mais tant que tolobelaka mukili oyo parce que oza pinanza moko ba pinanza zali 12 na système solaire. Tozali na ba bundu manziwa 12 ezali ko diriger 12 constellations ya zodiaque. Donc tango tokoti sikoyo tokoyekola histoire ebandelaki ndenge nini. Tokokendaka malembe ti tokoyeba sikoyo oyo tozali kobeta histoire ya biso be na Congo
biso africain sans intérêt kokosa mutu te pamba te tango mundele abeteli biso histoire na ye atie tango mosusu bénéfice ne na kati mais biso tozali kobeta histoire ndenge mpenza ezali na yango bokoya komona makambo ndenge ezali pamba te biso bato bayebiki ntango mosusu ba 9 planète esuka na nengelu oyo nengelu ezali Pluton kasi tozalaka na 12 planète yango na te bakombo nango na kikongo awa Hangia, Kazayu, Ntoto, Kavita, Kizaka, Kimbenza, Lukazi, Neputo, Nengilu, Nukada, Ntaswa, Nangoswa. Yango ezalaka na système solaire. Donc, tant basala création au basala ezande ya système solaire na kisanganza oyo. Simana yango, mbalo oyo koya ndeto kobandela na koko na biso ndeto lobi nenzala mpandu autaki na mbwetete ya Kongo ka Kongo elakisi kwa Kongo. Kwa Kongo elakisi epai ya Nzambe, epai ya tata Nzambe. Na yango tango nde bayaki baye kopesa bakombo wana ya Kongo diaka Tiopa Afrique, Congo dinanza le monde, Congo diambumba oyo nde bato bengi univers. Donc lelo to lobi makambo ya création oyo pai to vanda ka ba créela ka ndenge nini nakanisi bomoni ndenge makambo eutaki na kati ya mwetangu et se transforma ndenge nini ndeto kita malembe pe to ko loba ba secret ndenge 4 coins cardinaux ezali simbi na simba ka secret ya moto ezalaka ndenge nini secret ya mai secret mabele nyonso wana ezalaka ndenge nini kasi pona kosukisa lelo biso tolobaka ke tata Nzambe a créé te pona tozoloba ko créer pona to comprendre kasi tata Nzambe mpungu azalaki ko se manifester pamba te tolobaka ne Kongo kalunga walungila mubaboye bya bio ne Kongo kalunga yako kisama na banso pe na biso yende asa se transformaka ne to mona kaka ma transformation wana esala mapela banzoto na biso esala mapela kana mukili mais to kendaka na molo malembe pona to se comprendre pe pas to comprendre makambo ndenge zalaka nakanisi pona mokola lelo to sukiawa nakanisi bo comprendre bien makambo otolobi ba makambo musu ezali to développer yango na leçon nango pona kinsemi ezali création o ezali kikongo na français ezali création lelo to bandeli création na compte ya histoire to bandeli na kinsemi alors mbalasima ekozala sikoyo to bandi sikoyo batata bauti baye to bandi babotaki nani histoire kendelaki ndenge nini ti to kendela mona suka pona toyeba histoire na biso ezalaki ndenge nini nakanisi pona mokola lelo to suki awa bika lusa kumunula batata bampundu lendo lwa sikila mobeno. Donc bénédiction ya Trinité céleste ezala na bino tolandaka malembe to comprendre pamba te o ezali histoire na biso nakanisi botikala malamu pai bozali bozela continuité ya histoire ekoyakaka mikolo oyo matondo lusala muyenge ngo matondo